Yo e makolo poussière pa wera. O pakola mafuta mombo mafuta mbila kuto 5 na citron. Lela bino ya tro na lela bino ya tro babi 100% polémique. Donc vitesse à G dans vitesse à G Android babi avec Betty Masengo Quid Madazawana vraiment moi c'est à pembe azanga lisumu donc abengaki de Queen Queen Mada na peso ba mbote belé vraiment ba minanga nyonso ba linga gusta la rose libanga na Instagram nazawana pona bino mon ami Zara babi Zara artiste Zara na lela bino bilibilonda espèce zitisa et si kaboza vraiment bo baba coup de chapeau et belé lelo ezaka ba polémique ndezala po babi 100% polémique gusta la rose azawana donc ba mikolo ba benga ngai heli bende ya moto oye pena bokuta na moto ke bana ebisi bino donc boke ba nazawana lelo tolobela nini lelo o tolobela et aga makambino moyebi na YouTube mambo ezanga ate lelo na yeli bino suba news ka ndenge ezala kaka Maître Barrick mot de passe ba news ya bien Masengo Madaza na esikaza vraiment yebi elo na lobeleza nini Sankara de Kunta lo tolobe mambo Sankara et ça la pasi comment on a lelo Sankara longo na maison mère. So totali Sankara zala na maison mère ouera bersaka eko bercé a bersaka e penza mais lelo yo soki Sankara akomo finga ouera elekelanga gusta la rosa wana aza de la forêt lelo yo a fula ba ferré a fuli JDT donc ba respect les alaka ya Jacques sika za pena JDT merci pour na respect ala na on a yantsoni et là on lo ba vraiment yango wana Sankara lelo yo soki yo comme finga we ozo nié ozo boya wera elekelanga okomo kumisa fali Sankara zo kumisa fali Sankara yo zaki na maison mère o finga ba fali o finga ba jibe o finga lelo yo comme kumisa fali ya bo génération mokoti ya na sens te fallait aux appeler petit na yo et sopa yo soko longwe na ndinga bien na maison mère et ça bien pourquoi longwa o sa babilo mo boye ya bien te oui rapé sa vie Sankara oui rapé sa vie soto bi pe to zongi sa ba photo akala to zongi si ba image akala série bozaki yo na ba blaze élément o pense wera na ba soulier babilo mo bongo mais lelo yo boya wera yo moko na yebi no se rappeler l'émission mo bolé kaka émission no lobaka tro o te ba o ba longwa pa wana ozana pa wera ba o ba longwa pa wera nde bazawana ba yeba ke wera mutapesa bango vie oloba mambo ba ya ba ferré o finga ferré lelo yo oloba mambo baba JDT banani ba to o bazaki na maison mère Sankara donc na vie na ebitse ntsone aza vie na yo ntsona vie na yo jamais ntsona vie na yo jamais okoloba mabe ntsoni okoloba mabe we ranson tensaka Sankara pardon to yebi ndengo bandaka wera la kisio na bapoto amemio na bamboko ebele ozaki vraiment enfant chéri na ye wana mutu nyonso ayebi yango oyaka pena do makolo poussière ma papa mozola toto pakoli mafuta makolo ezaka poussière Sankara boni au moment como kende poto yo yana ba ketcho lati pa ensemble la servette lelo finga wera mutu moko donc yo faut pesa ke ba coup de chapeau faut pesa ke ba coup de chapeau pesa ke ba merci obenge pena vina nga nde na longwe boye limbisa me merci na nyoso sala pona vina nga oza mutu mo pete kutoko loba pa wera okoloba te wera ndinga za wana okolobele lokote po ye muta sali ozala yo e makolo poussière pa wera
opakola mafuta mombo mafuta mbila kuto 500 na citron lelo yo yeba mafuta $10 mafuta $20 sankara tayo moko yoko finga wera donc et ça la biso passe biso bana kin donc eza likambo mombo ye faut yeba katango lingo finga mutu faut avoir na conscience na morale mutu atambola na conscience na morale yebe loko nini yazo sala mais tant que vous fingan sonné, ça fait mal, ça fait mal. Oh, mon tout le monde, il faut voir nos kimia. Au fond, il y a kimia au loban sonné. Où est le loi façonné battu belé? Sauf total il va fabrigaz. Fabrigaz a où t'as pas où est le loi comment fabrigaz? Bah duplique. Aux yeux de témou lopoué. Aux yeux ferré Jésus de nuance motoyambo. Papa. Yozaki na ni eloko bando yemba pete mais kokumisa ka yo kumisa nsone eza facile te muto lingo ka bongo lingi yo pa komo memo na bamonda poto banini okumisa fali par rapport à quoi ba wera autant babanda ki ba fali bazalaka si fali azaka pa kofi to lo banandenga mabete to solola fali aza artiste to boité o batunyo so balingaka. Mais yo penako côté wana papa obeti des arts y a des arts yo ko kumisa falite o mona ba niveau kumisa no fali papa boya bongo ko boya bongo ata boswani na kakol boko oza boswani na kakol yo ko kotsa wera te okokotsa wera na mambwana te sankara de kunta okokota wera na mambwana te jamais au sale erreur moko sale erreur grave ya grave ce n'est pas normal yo côté par rapport à quoi au côté le nini donc eloko na ndezo kamsanga au côté là wera par rapport à quoi tant bo soigner na kakol wa ba collègue ozala wana bozai ba collègue jamais okota nsoni na kati kakol vraiment siko ozali ba coup de chapeau parce que aux 8 ans na weranson au na papa na yo obandi musala dro mwana kala quel que soit erreur na ebité so kakola zaki na erreur to sankara mais jamais okota weranson total rananu esiko bandaka na esiko komi lelo babengo sankara okomo batela pe famille ole sa pe mwasi oyeba tanzela poto oyebi atanzela poto te sankara yo omema mwasi na poto mwasi akima yo si ta ba comportement na yo lelo yo conseil yo ngana opesa zala na vie na bien yo jamais ko finga nsoni weranson les rois de la forêt donc asa mutu mo boye o afasona bato ebele basakana na papa te po na minute wana akoma ki parent na yo ya se parce que yé muta pesa o makambo neti nga gusta la rosa bo moi sa pembe libanga na Instagram ta rende na bien sko yebisanga ke lelo yo ba parent na ngai na bando finga bango na nié ba on eloko bongoboy non ya lo wa papa asali abimisinga na mokili abimisa ote to boyite mais akoma ka parent na yo parce que abande ko kipo na nyoso afula yo sankara loti lobi na kuna yo boya wera te po afula yo oboye te oboye nini yo boya wera te afula yo vraiment afula yo wera afula yo lelo yo soke pa fali okomo lo ba mabe wera boye yo kasi fali wana ozana mabete Dicap la merveille elle marabio choix ndi babenga mais moi na mai peno beti faux obeti pena faux et archi faux obeti faux makasi o mo kumisa no ba fali non c'est kapona na kanda te yozo kumisa ko to luto wera sanya wera etikala ka muki okumisa kaleson wera ndo zawana na bana wera zo adorer bango yo bosa nini nyonso na chaussette wera sketch wera zo kumisa na lutu na sanya wera ya boya bongo tango sali kam fo raisonner lelo komi pas di cap yango komo ba mama be ata fali pour pendant ndinga zana au respect na wera jamais ko déborder ba langage mususu non ako déborder te
Ako débordé té. Ako débordé té. Boya bongo vraiment boya bongo. Non. Tozo kende wapi. Et loko nga na loba to kende wapi. C'est ça les problèmes. Toza la rabatu tango sa likambo. Yebaka est-ce que likambo na osala. Eza mabeto malamu nga conseil na opesa eza kana batu nyonso même pas yo sankara bino tout batu nyonso na compris na nga na kati. Donc na vie so muto asali yo bolamu moko boye komona ezo bati. Même ata nzambe pe likolo sepe nango te parce que muto apesa vie apesa makambo. Afuli yo lelo yo okumise balutu awera kopo awera sanya awera etikala ka wesa awera okumisa ngo. Eza un sens te. Eza vraiment un sens te tozala abatu. Tango osali kambu yeba nini osala. Yeba nini osala eza na babatu mususu pe ba conseiller mabe bako conseiller mabe. Oh non finga ye anani bato batinda wana ba conduire yo na erreur. Ba conduire yo na erreur. Parce que tango bango ba osala ngo ba oyeba te ba conduire yo na erreur. Na évité vraiment na évité balobara kotanga eza bien kotanga ezala bien yo mona babaka mutu faut vana na bande de l'école c'est ça tozala batu tozala rabatu tant basali o mutu za mutu koza nyamate et ça la vraiment pas si et lokoyo et ça la pas si. Jamais koloba mabe Weranson quelque soit bozaki na ba polémique moko boye wana za vie na yo ya kati koloba mabe na ete lelo batu oyo kendo yebisa mabe wera oke lobi ka vie wana fo vie tala kuta zaka boye tangu batu wana ozo mimila bango kaka bango nde bako yebisa skoyo ozo boma relation no yo moko ozo boma parce que relation silité lelo kolongo pe pas fali okutena we rapta na mbiscade moko boye osaki na problème moko boye lelo bebi saki na ye o comprendre to yebaka to sala na ba système moko ya gogan oyeba mamnini osala tango oyeba te osala pelote vraiment to okende wapi tozala batu tant non le bateau tozala batu tozala vraiment batu donc bosala mamna ba ventir ti bosala mamna ba ventir ti sankarato yeba ndengo yaka pa wera oya kutuna bilamba bien te oya na bilamba bien te lelo wera façonné yo santé oyo yaka non pa wera na lelo ndo komi boye vraiment nyonso wana ka omoni wera mabe nyonso wana dans totalité omonika wera mabe non c'est que to comprendre mambutin ndeti ngapena na vie na ngande na boye so muta sunginga na vie quelque soit mabe non ozana ba réserve musu ya loba non ozana réserve non talate et loko so na lobi non raisonner ndia sala mamobo ya bien pour nga maîtrise ezala nango pe vie no ko mata tombo ka siliki mais so ozana ba respect mo boye aro kabelo se lo mo ya mutuya ko so ana kakol ezate ke oswani na wera non makam na yona kakol eza mam na yona kakol jamais okotsa ntoni wera bandaka tan bakaboni na jibe to yeke omona sali mouvement na ye jibe pasali mouvement na ye bakabona ka bongo ti na kobunda na ye boye maison mère ye otelema tumuna ba Ferre Bill Clinton batutu bazala wana baba bindombe banani abimisa batu msupe baye façonner bango na sens wana atoza na kanda ngo quelque soit kanda foyeba kanda onga na nango nazala na maîtrise mo boyo lobeloko we rapesa ko ba privilège belé apesa ko pena do opportunité belé na maison mère ane koma ki faut ça likampe faut sankarazala batu bando respecter yo yango to lo ba place okei est-ce que ba ko respecter pe bongo muto zanga mabete nso na kozana mabe na eme a façonner yo pe tango longo na groupe oyo zalaki kolinga te olongwa na ba problème kabwana ndenga bien
mutu aza sage alongwaka place ya mutu abila non vie tozalaki na yo namoni nasala pe oyo ngai chemin na sens wana oyebise no tokabwana ndenga mabe te me tokabwani te me tozali kaka me na osala mamo balobaka bongo donc sagesse ya mutu esalaka bongo et non obando ba n'importe quoi wera za papa na yo wera muta faso na yo wera muta fula yo zala na maîtrise ya koloba likambo zala na maîtrise ya loba likambo yo bando loba kaka da oyeba te oloba nini c'est pas normal tozo yeba te otozali toyeba te toyeba te otozali so toyebe otozali na ebite vraiment tokende wapi toke wapi Sankara de Kunte ezalika juste conseil onga na pesi yo baniaka mutu bongo te baniaka mutu bongo te maison mère donc na raisonner wana tokende ba répétition ponga na ndoko tapi ba répétition maison mère na otala penza Sankara de Kunte nde ba opesa ye makambo donc so Sankara za wana wera za wana ozaki bras droit ya Anthony bras droit ya Anthony okoloba n'importe quoi te okoloba n'importe quoi te donc on va nous bobando ba n'importe quoi jamais et si ka wera pas za osepia nango te aza responsable ana mwasi na ya na bana yo tindo ba lo manquer ye c'est ko zaki na likam na ye parce que yo oswana na kakol ça n'a pas de sens. Conscience et salara tant no bandelango no yebe loko nini toloba okende place okende wana mabeko zala ya makasi kutu emsu na maison mère oyo longwaki ezata bongo te kako bando doré balutu awera basani awera wera boy wera obike mutu a mutu aza mutu azaka mutu sona oloba mutu azaka mutu c'est que mutu aka mutu par rapport mutu azaka mutu makasi mutu aka mutu toke nango wapi tozoke nango wapi mbanga na yo ezalaki ke msusu ozoloba lobela ba adversaire awera na sens wana musala na yo yango wana nde lesaka yo lelo ti wera mimona bapoto ezaki musala no bongo. Mais tango longo ezana maîtrise tango longo oyeba te ko longo na longo na ebite vraiment malobezanga ebele mais tokomi na suka na lela bino tellement trop to continuer en vraiment to continuer mission oyo ba o nyoso balinga gusta la rosa bo s'abonner na Libanga TV vraiment je vous aime ya trop je vous love bino tout bo s'abonner vraiment Queen Mada Betima Sengu de Queen et si kaza ba coup de chapeau na pesi vraiment mbote na ngai na maître Barik mot de passe et si kaza vraiment ba coup de chapeau mon ami Zara et si kaza vraiment Billy Bilonda mon président Alain Chitouka mayonnaise bah gros bisous vraiment ya trop mon boss papa Dave Lubama et si bozali bo s'abonner donc naebi sarabino émission au 100% polémique bah news ya bien ou news pour découvrir awa donc nulle part ailleurs c'est ça bah goodbye merci.